biso to cheki likeno ba américain FBI boye na boye MONUSCO eza na ngambu na biso nzoka ba traître ngana monika sike foto ke luka pe Poutine bote na bino bandeko balandi partout bozali kolanda biso na tindika télévision chaîne idéal de lo bakamela ka bino ba actualité na tango esengeli tika na pesa bino bote kimia régner partout na mabota na bino na misana koloba kasi toza na plaisir tende toyaka na luyalu kasi lelo njoto koti mwa malili komona armée na biso e faillir mwa muke. Pour na kosote malamu, il faut qu'on reculer pe armée na biso mbala oyo tika tolo bango mungo makasi reculer pour na nini mboka ya Bunagana ezali na maboko ya ba rebelle oyo basi bazwaki yango depuis lobi loleki ba izaka ka sous contrôle na bango. Toyebi biso nyonso lolenge kani ba pays frontalier et kota ki keto komona tango nyonso victoire ya FARDC wana ezo bunda toyebi bango ba milice toyebi bango kutu ba rebelle toyebi bango soki nini te mais en un clé d'œil boye ba sangani ba vimi ba komi musuni po ba combattre RDC to kamwe paysage muke toyebi ke ba stratégie zali ko montame lolenge nini to ko remporter espace wana to site wana ezali mosika te na parc ya Virunga ka pembeni wana tokozwa temps ya kosola ngo mokolo ya lelo na analyse na biso petika na ibisa bino toko proposer bino déclaration ya général major ndenge azoloba situation o ezali koleka kuna bakosa bino te o FARDC longi Bunagana o FARDC bolokuta tozana pasi mabele na biso bazwi bavandi eza na insécurité ba milice bakoti bayokani na ba voisin na biso o biso tokanisaki tosali coopération pour na économie nzoka bandoki. Toko proposer bino lisusu video ya kotala ndenge nini commandant oyo azo préparer moral ya ba soldat na biso ndeni ba okende ko beta mbuma na front pour ba botola lisusu place wana banguna basi bazwi. Toko lakisa bino lisusu lolenge kani na Kisangani ba Rwandais basi bazwi immeuble bazo futela bavandi population atimbeli bango vigilance na yango tina capital omoni Rwandais belela photo ke ko benga na bango tosi to timbeli baza kuna na pigeon bazwi pe appartement bazo vanda oya terre jaune tosi to denosaki basi bakangaki quelques-uns ya pigeon photo landa bino pe kuna to ke ko bimisa bino toko lakisa bino susu ba propos docteur de Denis Mukwege oyo pour une première à lobby clair banani ba obungisa biso baka ya basi oyo azoke coopérer soki banani mutu ba osala bango bongo bandeko balandi wana ezali quelques grandes lignes ya analyse na biso mukolo tokolobela kasi mingi tolingaka kotiela bino ba video ya l'appui pona koloba te ke toloko toyoko kosa bino te tozo rendre information utaka na biso te information pe ezalaka capitalisé te ezalaka information moko générale. Bugandanga bakangi yango na ba milice faut preuve ezala bakangi yango ndenge nini faut ezala leloko zo ya ko appuyer information na biso. Président fête anniversaire te boye na boye oui tomoni aucun vidéo président de la République na moi c'est bazo sepela exacté bako sauté président zana keto pasi armée na ye elonga kasi mbala oyo ekoti mwa malili afete te même biso malili ekoti anniversaire ezalaki te pour mokonzi mboka mbula moko bakisa mokolo ezo bakisa mapasi ezo kota na motema roi oui roi zaki na este akutaki na Denis Mukwege tokolakisa bino yango nango nazo senga bino bo s'abonner bo partager mingi émission oyo na bao ba ebité bao ba yokité po sango epanzana étendue République démocratique
du Congo pe partout ailleurs. Tikana pesa merci na maman Angèle Pumbu oyo asali fondation Kitoko ezali toujours kokota na vision à chef de l'État pour na tina kosunga ba demini bato bakelela bato ya pasi esuki ka te po bato mingi bakoma okima na sima ba organisation pour na kosenga ba financement kasi ye azali pe ko former ba fimère ba demini bato belé en tout cas coup de chapeau à maman Angèle Pumbu malgré ba photo na ne komeli biso te mais na mikolo koya naza na elike ke ba photo pe kokoma bandeko balandika nde na uti koyebisa bino tolanda nanu vidéo ya communiqué ya commandant oyo sur situation sécuritaire ya République démocratique du Congo ndenge ezali kokende plutôt zonga pona kokoba na masolo na biso. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bougussa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demandent de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Et ce qui wana te bandeko balandi, ba marche de chez bandiko salema, ba mama oyo balobi te, tongo etani babimi. Bolanda ndenge ba mama oyo bazali ko reposter sur situation ndenge ezali ya pasi chaotique et plutôt comme ba na masolo na biso, c'est parti. Voilà bandeko balandi. Bozomona ndenge kani ba mama balati souci oyo mama zaka toujours wana na souci ya bana na ye po tozana bandeko tozana ba oncle tozana ba connaissance oyo pe basali ba soldat babundela kamboka kuna na front komona likambo oyo namona ki video batindela kingai lolenge kani kuna na Uganda tomoni DJ Fan na ebite babenga ngo nini bo eskizenga so nazo prononcer malamu te eke kuna na Uganda eke koluka nini bandeko balandi ba mingi babenga ngo moni armée na biso ekoti na Uganda bakangi bango en otage bazoke ko désarmer bango baso bango en otage nazo ki basango motema malili ekoti nga na motema nga na binzambe toko suka wapi nzoka nde Rwanda asangani na Uganda comme déjà toyebi ba M23 babundaka bazaka ba Rwandais mais bango bawanga na rango mikolo nyonso bayokani basangani bapesi bango bateni na biso yango no teni zo sacré na kamwe ba Congolais puis baseli ko se retrouver na kati wana po baya basala mwa théâtre moko lokola baza ba Congolais
nzoka ba congolais te lokola baza FARDC lokola baza banani nzoka bango nde baye ko assiéger mboka oyo bazwi kota parc ya Virunga eza nango musika tomoni ka parc na biso tolobaka parc nord parc ya Virunga Bonagada ezali so kuna ebimiti ezali ville frontalier na Uganda de bakoti bavandi babomi même major na biso oyo akufi na front en tout cas famille na ye tozo compatir ensemble aza héros na biso po akufi na front kasi Rwanda eliko tika biso kimia te Rwanda eliko déposer manduki te Kagame ata ya ba histoire te oyo bakangani na Côte d'Ivoire oyo nani oyo babimisa na suki lot yazalaki mokonzi président alingi donc yenda salaki suki sa suka wapi Saddam Hussein asuka wapi Maréchal Mobutu asuka wapi etika libino na bandeko na biso pays voisin bosali mingi na pouvoir botika pe baninga baya boliko nganzama ko créer ba trouble ba guerre ba nini po bokanisi ke komela makila nde nzamba zali nango FARDC à l'avant tous ensemble coup de cœur na bino opération cotiser les FARDC et Rwanda kala mingi te opération dénoncer Rwandais Ougandais kala mingi te donc déjà ba défendre ya makasi pe ya biso awa ekendaki na direction ya aéroport pour na tina ko renforcer armée na biso ba kwei mingi ba kufi mingi oui bo ma biso nyonso te ba kei bazo sepena bisa bino ki chasse zaki ko inda lobi yelelelele indi do mituka ekei ne to so bisa bino bo basi ba komi ingénieur Biumbu ya affirmer nga lobi oui basi ba komi ba renforcement c'est komi kasi bola nanu moral avant ba kebeta mbuma avant ba bunda avant makambo salema moral eza ndenge nini bolanda ndenge basali kopesa bango mitindo opération obomi M23 ozokisi ebotole munduki récompense za tolanda vidéo pour tous on pour continuer analyse na biso. Donc ils kumaliza China ya Republika ya Uganda na Republika ya Congo wanatupatia nini? Asante. Bonne chance. Bonne chance kwa. Bahati. Bahati. Niletee shingo ya Nalu. Watu mna mashati ligolo. Juni malize. Boyoka. Principe ya unité nanga. Donc il y a principe ya soki mutabomi Nalu azuna arme na pesa ka dollar. Donc mutu moya anaua Nalu ega analeta sila anamupatia dollar 1000 dola. Merci. Sida mawana motema to boy infiltration to ebi que moral epesami kitoko kandi bolanje longo nanga mais epesinga na pasi ba video ba photo ezo circuler mutu moko ya mulai face na biso te aye auti Kinshasa est-ce que auti awa photo vérifier armée na biso a peu sengeli contrôler salima makasi biso to ebi longi na biso za kamo matama mo ba gentil mo ya kokonda me ya kokuba te moto oyo mwana oyo ya mulai oyo aza major soki nani yo tomoni au clair toza monguna na front wana tomoni nguba yo photo lesa yo po ça ne va pas bolandi moral ndenge pesami na baye ba oke kobundela mboka sauter reculer pour mieux sauter nde oyo to vivre des jours motema pasi kasi remontada ezali na nzela bandeko balandi tozokoba toujours na ba analyse na biso ya mokolo ya lelo tika na ebisa bino peke ba soutien ya ba artiste kili ezali kokene tomonaki ndeko na biso Fally Ipupa atindaki mwa biloko pona ko soutenir FARDC kuna na front
ezala ya koteka te bino bozalaka kaka bongo batindi biloko ya kolia ya basoldat bino bozwi yango bokomi kotekela bato bamasangu wana bamai wana bajus wana babwasa conserve esengeli ekoma toboye oyo ekomaki te batekaki ekomi koya kozonga natuna nanu Monisco musana na yo nini Monisco tozo perdre mais yo zana mpona ko sécuriser ozo bunda na kamna Monisco akenda wapi apolo bo okotsa biso banyongo ofoni ni oyo bazwaki boye onini oyo Monisco to mona Monisco olobelo kote Monisco azoyokana te ata photo ya Monisco ezokende te mpona komona d'une part que Kagame akomperaka na ba américain asi aki a koti eke ezongi ya bundi ayebi ke aza deja na appui yango aye na esengo nyonso avimbi na nzungu biso totiaki elikeno ba américain FBI boye na boye Monisco eza na ngambu na biso nzoka ba traître nga na monika sike foto ke luka pe Poutine foto kende nanu mpe na Poutine alakisa biso na nde bazalaka motema makasi me mokonzi ya mboka na biso bon kile alobi te na okena bango na diplomatie te na okena bango ka boye me boye yango tala ndenge tokomi mokonzi zwa ta mwakanda muke trop bon malamu te mokonzi foto ke luka nanu Poutine wana to bombarder apesa biso mpe babombe bamatière nyonso babombe wana bazwa yango awa to pesa bango papa zwa oza na 5 ans exploitation Poutine zwa bamatière sala babombe pesa biso pe po ça ne va pas nengo Assemblée nationale petit kalikimia te elobi non bango bakoke vacances parlementaires boye te bako voter pe balua kaka boye te sans que ba compatir to bazala na kati ya ko travailler sur situation ezoleka na este balobi vacances parlementaires ezali te kasi bana mboka pe lokola balobeli ya peuple bakoti wana mpona koproposer baloi ya kitoko sur situation sécuritaire ya République démocratique du Congo tolanda proposition ya loi ya ndeko mwana Congo oyo a proposé sur situation et puis tozonga mpona continuer analyse na biso. C'est parti. J'ai attendu que la plénière finisse. Je suis allé jusqu'à après minuit à peu près pour tenter de faire passer ma motion et demander au bureau de l'Assemblée nationale de convoquer un congrès spécial pour la sécurité et l'agression dont nous sommes victimes, nous, la RDC. Les pays qui nous attaquent, les pays qui nous agressent, mettent tout leur temps à réfléchir sur les stratégies à mettre en pratique pour nous anéantir. Mais j'ai l'impression que les hommes politiques congolais, à part le président de la République, j'ai l'impression que tous les autres aiment se reposer pendant un temps aussi difficile comme celui-ci. Nous sommes en guerre. La RDC est en guerre et tout le monde a peur parce qu'on nous dit que les pays qui nous agressent ont un mécanisme de poursuivre ceux qui parlent d'eux jusque dans leur pays et les éliminer là-bas. Alors tout le monde a peur. Si les Congolais ont peur de parler des problèmes du Congo, personne ne viendra nous aider. Il y aura toujours des martyrs dans ce pays. Alors je suis venu dire ceci au nom des populations de l'Est et au nom des populations de la RDC. Il faut qu'il y ait un congrès spécial sur la sécurité et sur l'agression que nous sommes en train de subir. Parce que trop, c'est trop. Les pays qui nous agressent font des réunions nuit et jour, ne dorment pas, réfléchissent pour nous anéantir, pour nous éliminer, pour occuper nos terres. Mais nous, les Congolais, nous sommes en train de faire comme si ce n'était pas aussi grave. J'ai dit ceci, il faut un congrès. Il faut un congrès, que le Sénat et l'Assemblée nationale se réunissent pour parler de la guerre. La RDC est agressée. Et si vous suivez les informations, les pays qui nous agressent ont déjà passé une communication. Ces pays-là font un lobbying diplomatique terrible. Certains médias occidentaux commencent à les victimiser et à nous traduire, nous, en agresseurs. Et c'est nous qui sommes dangereux. Pendant que c'est nous qui sommes attaqués. Nous avons connu quand même 11 millions de morts de Congolais avec la guerre de l'Est. Mais on ne veut pas parler du génocide. C'est comme si les Congolais qui meurent ne représentent rien à travers le monde. Pourtant, nous sommes les pays qui transforment les autres pays en grande puissance. Notre pays a tout ce dont le monde a besoin. Les pays qui nous agressent n'ont rien.
Mais on est en train de privilégier l'opinion des pays qui nous agressent au détriment de notre opinion. Alors il faut un congrès pour en parler ouvertement. Et je le dis sérieusement. Je touche à ce qui fait éliminer certains hommes politiques en RDC, certains leaders en RDC. Les agresseurs éliminent nos leaders. Ils ne blaguent pas. Voilà bandeko balandi. Boende zalaka. Bozali ko kenesko de père na idée ya population. Ezate kaka bino bolingaka mbonga konje bima bokende boboyi pe mbala oyo tosepeli. Kasi situation ya este ndenge ezali koleka na bandeko balandi. Makambo to banda déjà ko dénoncer yango depuis kala. Que il y a des traîtres parmi la communauté internationale. Oyo bazali kolinga guerre si la te pour trouver ba intérêt na bango na kati. Vu que muto azalaki na kati azalaki fils tobenga ye na ebité parrain tobenga ye nini ya président sortant. Kasi lokola ya longwe na sika bazali ko ba intérêt na ye eloko etika les akake acha moto atumba zamba. Mais pendant que makamono suzo leka jusque là to moni tweet ya ba opposante hein. Wapikani ACD, PPRD ensemble etc. sangana ki pona ko sala opposition. Et sengeli pe na situation oyo ya guerre ya este bazala pe ko chamwa liloba po biso toza bana ya Congo. Po tia liloba te faut zala des pères et des mères te. Mais biso ba des pères et des mères et so pe sa biso pasi. Ba dénoncé déjà kolobake tozan a infiltré na 500 militaires bat ki tembe ba ibaki ke Buganda bazali bato pe bazoluka ba yiba ndamo mabele katikati na biso ki tembe likambo ya oyo tolobaka balkanisation e bandaki kala Lumumba sa dénoncé ki yango. Kasi comme complot à balkanisation et simba quitté ndo moni banda okine male bazo opérer dans les calmes ba moni ke mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoti na pouvoir ba tuerie a tie état de siège tuerie éliminé ba lobito na stratégie ya sika wapikani roi na bango azana mabele na bango roi la kisa biso limite na biso ezali wapi. Ce qui passe là, qui ça qui tokoye bango na mikolo koya. Roi akutana ki pena Denis Mukwege, ngena ibisa ki bino sio pona tina yako tuna ye pe ko sola na ye ko tala ye. Ndenge akutana ki na Dr Muyembe, akutana ki pena ye kasi sur TV5 Monde oyo ezali pe source na biso to pe ba sango kuna apesa ki déclaration moko fort aibisa ki roi na litoi na reine bango moko bayoka ki bazamba to ya kokufa te bayokaka bayoki tolanda nanu video plutôt zonga pona ko kita penza na analyse na biso. L'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. Donc, si le mouvement a repris 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation qui agresse qui. L'agression est claire, il faut la nommer. Depuis la résurgence du M23, les autorités congolaises ne cessent d'accuser le Rwanda d'être le soutien financier et militaire du mouvement. Mais c'est la première fois que le docteur Denis Mukwege reprend ces accusations de manière aussi claire. À l'occasion de la visite du roi des Belges et de son épouse dans son hôpital à Panzi, il a appelé la Belgique à intervenir dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je pense que la Belgique peut prendre un plaidoyer très fort au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Devant la délégation belge, le docteur Mukwege n'a évidemment pas oublié les victimes inhérentes à cette crise, les femmes. Lui, qui a fait de la lutte contre les violences sexuelles son éternel combat. Majesté, ces femmes portent au plus profond de leur intimité les stigmates des guerres atroces, insupportables souffrances endurées par notre population depuis 3 décennies.
Voilà, merci na yo ingénieur Abi Matondo, ozali kosala pena musala makasi ezali komonana en tout cas to sepeli makasi. Boko ebisanga que roi aye kozwa mbongo ebele na Congo, roi boye na boye ndenge barime azo circuler roi ebele yango mbongo oyo roi aza nango na reine bandeko na ngai oyo Congo ekopesa ye biso toza classé kutu parmi ba pays pauvres. Ekouta wapi? Bien sûr, soki alingi rendre biso fort pour na ba intérêt na ye futur, tant mieux. Mokonzi ya mboka alobaki partenariat gagnant-gagnant. Soki oye po osalela biso bolamu po ba intérêt na yo eza na kati biso pe tokotire ba intérêt epai na yo mabe eza wapi? Roi bapesi mbongo ebele bongo mbongo bakotizaki $1 mpona papa ye teke wapi? Soki pe baza bato bakilso ya solo bozwa yango botya yango mpe na trésor public. Bokoloba oui na trésor public mbongo bazoyiba bayibi bongo oyo emati bolobi te. Bazwi mbongo nyonso bapesi roi na este na badiama. Oui, totanga yango même na Bible. Tangu bato bandako ketala Salomo bandako apporter toujours présent. Pe Salomo ando tika mo bandoko e maboko pamba. Non. Izaki pe na moi quelque chose, moi symbole, moi nini bandoko. Tozana nu na makoki ya mbongo oyo kopesa roi ezate. Pays na biso ezana nu na se. Tozoluka neni ya komata po tokoma lobi bato pe to bimisa mutu na scène oyo batangaka au pays les plus riches, les plus pauvres, les plus nini. Tozana en gestation. Na lo batane to ando baka tozana chantier, 5 chantiers zana banzela ko tesilité. Siko mbongo to ke bakisela roi eza wapi? Oui, totindaki mbongo pona minu na soki nini soki zolo soki nini ya Lumumba toki langu tukanda na pasi fallait pas. Donc Rwanda motema pasi koyoka roi yewa ake koyoka na Uganda ayibi na ba quelque à corrompre congolais ba mesana ko corrompre pas pamba azui ba congolais mususu ba koti kuna po ba ya ko renverser ti ba ya ko bimela awa bandeko na ozongela so émission encore à Lemera bosenga ngango en tout cas na kozonga plan na bango ezalaka nde ba okota bongo papa 12 20 ba oningisa kuna toyoki na ngambo kotoyo bazoluka baningisa kuna nzoka bazoya se po ba ya kokota na capitale. Ba plan na sur déjà to simbeli yango to kolobenga na mikolo koya bandeko balandi. Pas ces années nous tous à tout récupérer partie na biso ya mabele. Tous la to récupérer ngo na yebi kineliki na Nzambe armée déjà komi kuna bokonzi mboka azali ko étudier azosa ba étude ba faisabilité morale pesa kitoko to kaka lobby to récupérer et si kana biso po eza mabele Nzamba pesa biso za mutu te. Eza ya biso. Kasi to tia FARDC na Losambo, kasi to cotiser pour na FARDC, nde to mona ki ba habitants, to population ya Tchangu ndenge ni banda ko pesa bango déjà ba mai wana pikani, banda ko kene po ba bunda na front. Kasi soki to moni résister, miso na ba journaliste et tout, miso pe kuna na front. Oyo cameraman biyumbu yo zora image ki top, to kende ko bundela. Onga opposant puis na mutu ke toboka ba futaki déjà ozwango mutu kano démarrer tout ke franc. Onga ina zo mbongo na nga ba élevage ba nini bimisa mbongo wana chape to ke bunda na franc. Onga na lobaka mingi tenga ka ba action na tiki pouvoir na Pacifique boy na bo lata suku tozaki kwa ne major soki na to kende pe kuna to bunda contre batwana. So to ndima ke ba bande ko noter. Voilà bandeko balandi to comme na suka analyse na biso mukolo ya lilo. Elika na Nzambe to pesa FARDC maboko to kolonga. Bo partager, bo s'abonner na chaîne episode tindika. Un grand merci. Aba kolo chaîne wa pesa rabiso opportunité ya ko pesa bino ya ko rendre bino basango oyo rifin ki somelongo na papi Kelly. Grand merci à Maman Angèle Pumbu Fondation.
Grand merci à papa Joki Koumanda depuis Londres, Yende Makambu. Un grand merci na soutien na Mambunios, en tout cas, tous allez gratter. Na bateau soit soutien na Rabiso, tous sera toujours reconnaissant. Un grand merci à papa Jean-Louis, au Pazoti Kate, encouragement, bientôt à Kinshasa. Un grand merci à Silva de Munza depuis Irlande, na Bossanité. Ma papa Nangaï depuis Paris, depuis Allemagne, les grands docteurs, na bo santé bozali tellement belé ba comme nous au défilé nga kasi muke muke to kopesa bino ka bambote na Lubumbashi na Kolwezi pona mukoale to suki awa toza na plaisir te tozo compatir toza na mwa ke to toyebi ke nzamba kosunga mabolongo na se ba prière et continue prière de pona faire de cette au sala ngo ba veto la libande langa malili to dimika to kusala yango to kutana mikolo kuya bye.